doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, ils du somo spécial. L'élo na 5 minutes. Tokola Kisabino, Monsieur Dikoko Mayanga, Oyo Azali, membre actif, il y a UDPS France. Il y a fédération, donc Dikoko Mayanga, à part membre, il y a UDPS Azali, Mutu Oyo, Azali, expert na makambo Oyo Stali Bâtiment. Bâtiment, surtout assainissement. Boyebi Masolo, il y a assainissement. Binomoko, Bomonaki, Mikolowiti, Kolekatozala, qui na Mawa Makapo, na Bandeko Nabiso, Bakufaki suite. Il y a catastrophe naturelle, il y a pluie diluvienne, et Tombaki na Kisasa, et Salaki, une centaine de morts. Donc, Namasolo Ana, Neti Dikoko Mayanga, membre, il y a IDPS, Moussala Naye, Zali, expert, Namasola bâtiment, surtout, Itali, assainissement, et Pesaki Mawa, vraiment, Namotema, à Tikalaki indifférente, Neti Azali, vraiment, Moutoua domaine wana, à Salaki, analyse, parce que par Witaï qui ça, Monaki, Ndengi Masolo, il y a voirie, na, Basolo, il y a Masolo, Nyo Sotu, il y a Banzela, na, ba construction, et ça, la marque, pesa qui mawa, Yango wana, à Tenaki, à Sala, émission, a expliqué Batou, Ndengi Nitokoki, ko éviter Masolo, la Kibiso, na ba conseil na ye. Donc to sengi na bino bolanda oyo Dikoko Mayanga alobaki concernant catastrophe naturelle oyo to zoaki suite il y a pluie diluvienne oyo betaki et bomaki une centaine de personnes. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés
au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge. Tu as opé appartement na kati ya poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle. Quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon Member Wami, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
En fait, awa Toloba, parlons de salon les congrès de maires, salon de maires, finiront naza partenaire officiel na bango. Donc nga naza moto naza na kati ya domaine il y a assainissement et assainissement hasard afungwana mingi na kati ya assainissement nous avons le nettoyage, kati ya assainissement toza na tri de déchets. Kati assainissement, tout ça, nettoyage, tout le voirie, tout ça, donc là-dedans, biso tout ça, dans le monde, à pointe à kati assainissement. Donc tant bailler, il faut vivre, bien vivre dans bango et salon, ils ont maboko nanga. Donc pour bon nyo so pas boleki, ba propriété nyo sezali et maboko nanga. Et na kati, les bien assainissement est énorme, donc on a saigné tous les coins qu'il faut pour vivre kitoko. Et je suis leur partenaire, ça fait des années. C'est costaud parce que, oui, c'est costaud. Tous ça, Congolais, Congolais. Nous avons déjà une base où il y a un Congolais, quand il vient ici, tous ça a l'intelligence déjà. Arrivé ici, on s'est professionnalisé. Na katia misalango, où il y a les loyaux, tous ça parmi l'élite. Parce que ce n'est pas donné une entreprise congolaise, tout bien congolaise, parce que naza congolais et j'ai mes chefs congolais, bien que tout ça est bien dans le système, pour tout tenir. Donc c'est le travail. Les résultats, il y a Moussala. Savoir-faire, il y a un lelo na sommet pour batouana basanga confiance. Ne loko ya bango ba bengi compagnie à Mundelete, ba bengi compagnie à congolais au yazali à la hauteur. Moussala, oui, ça fait longtemps, c'est un grand travail. Hein. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années. Quand on parle du personnel, il y a personnel de base, il y a personnel suivant l'événement. Parce que là, on est dans l'événementiel. L'événementiel, il y a 130, 150 salariés. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on doit faire. Donc, en une semaine, on a 150. Semaine prochaine, effectif est à 60. Donc tout dépend. Il y a un marché dans le moment où il y a une augmentation. Donc là, on tourne. Je donne un exemple moi de novembre. On a travaillé au moins avec 230 personnes. Donc ça, voilà. Donc aussi là, tu as une soixantaine, où il y a une normalité. Voilà, événementiel, ça augmente suivant ce qu'on fait. Mbote na bana ya Congo, vraiment na ye lelo po na lobela makambo ya catastrophe naturelle oyo esalamaki na mboka. Mais avant na banda wana na pesi bino ba bonne fête po toza na période ya ba fête joyeux Noël, ba bonne année nyonso tout na kati. Vraiment Nzambe asalisi biso tokomi na fin de l'année pe abatela biso pona année oyo tozo banda ba élection eleka très bien et koleka nango pe très bien bato nyonso tout bozalaka sima ya président parce que topesa ye deuxième mandat asali musala kitoko asisa misala na ye ndenge ye azosenga. Bon, na ye na catastrophe naturelle na ye koloba parce que ezali musala oyo nga nasalaka na France nazali expert ya ba infrastructure routière natongi banzela nasali baassainissement pe ebele banda Roissy assainissement ya Roissy société na biso de Tongango j'étais dedans Héros dessiné assainissement nango biso de Tongango j'étais dedans et puis parc Astérix ba regard mususu donc naza vraiment expert na matière et ça la kinga pasi mingi na ndenge ke une centaine de morts bakufi plus qu'une centaine de morts bakufaki vraiment ça la kinga pasi butu wana na lala quitté na lobi qu'est-ce que je dois faire pour mon pays naya awa na France biloko mibale mutu oyoyo impressionnant ngai ezalaki bilanga na banzela
yango wana epesaki nga idée nasala mosala ya banzela nayikola yango nazwa mayele epuis lobi nazonga nakende kotonga mboka oyo ya biso Congo. Nzambe pe asali grâce nayebi nasilisi baklasse nango nazwi diplôme nango nasali pe na basociété ebele. Société ya liboso nasalaki ezalaki Gentoli esalaka bapont tosali bapont. Deuxième société Razel eza bec mais filière ya Razel tosali aéroport oyo ya Roissy te moderniser yango pona ba avion oyo ya basali ya ba A380. Donc il fallait qu'on renouveler ba piste ba nini tout ça ba fourreau ba éclairage ya lumière à piste ya liboso zako lekana ba goudron sikoyo to lekisa ngo na se no surtout éclairer piste ngamu de sala yango service na ngai nazalaki au moins 4 personnes on a diriger. Bon tozonga vraiment na likambo pene ya assainissement. Ville ya Kinshasa Congo ville ya Kinshasa kutu karaté Congo mobimba ba Belge tango batongaki mboka na biso batongaki yango bien mais basisaka misala te nayebi te soki mpona ndenge tosengaka indépendance ekozala mpe mpona yango mpe tout ça parce que Gombe batonga yango ndenge ya poto limité batonga yango mpe ndenge ya poto bainfrastructure pena ya bien oyo esengeli pena eza na banorme ndenge poto ezali Maroc Algérie Tunisie ezali bango mpe balanda Europe biso mpe fotolanda bango. Alors zone ya Kinshasa Barumbu Kasavubu Balingwala nyonso tout Bakitambo voire même ma campagne place bato mbongo bazalaka eza na sensemate bambinza banini nyonso tout wana Badiading oui Badiading eza na sensema parce que natanga secondaire nanga na Badiading pendant moins 3 ans natanga secondaire nanga Badiading kuna tozaki loger kuna eza na sensema ndenge pena ya poto. Donc balekisa bachomi balé cho moko ezali pona ba eau pluviale mususu pona ba eau isée zaneti ba déchets à toilette et puis nous surtout ekena centre de rétention kuna nde sikoyo ezali ko la fosse septique commune ya ba ndaku nyonso tout ekoza ba déchets wana bo bakenaka nango batretaka yango basaka yango makambo ebele neti awa na poto babwaka eloko te yango mwana tokoma na système ya tri babwaka eloko te eloko nyonso tu soki ekei batransforme yango ezongi susu bapo ezongi verre ezongi papier toilette donc eza na batri en tout cas eza bien vraiment balandela yango de près. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Réseau oyo ya sika oyo ya kala mingi ebeba misusu pe fonctionner est-ce que tu visites kango na ebité il faut les visiter chaque mois chaque période normalement faut que visiter kango et puis faut que somba équipement oyo ezali ke bakotia po na batu wana batiaka caméra tant to sisaka misala to poser tant to posaka to silisi to poser parce qu'il faut pilonner na tango ya pilonnage bokoki pe ko bomatio ko finatio disons ko finango et puis bebisi makambo moyen maye eleka bien ekozala te et uti ko sala biso quelques jours awa bata caméra tango balexi caméra ba moni babia vous avez un problème ici là total tout le monde il faut qu'on refaire ce qu'on réparer donc biso problème ezali wana na banana badiading à partir de badiading
ti okiti Ipen. À partir de Ipen, okiti ti Delvaux. De Delvaux, okiti ti ma campagne. Ma campagne, okiti ti oyena na nino na Maya Makelele, na Kasavubu wana. Kasavubu, okiti ti côté à Victoire. Victoire, okiti ti côté à Yanin. De partir à wana, na tambola ki na makolo na talaki, tozana sensemate. Canalisation, o ezali ya conducteur. Conducteur d'eau, o ya munene koko mema maino surtout, po eboaka na fleuve, ezalité. Na tambola ki, vraiment na talaki, ezate. Déjà, c'est un grand problème. Au commis na bandal, ti oleki kankokolo ti na ninoyo na Wileri ti na ville. Toza na canalisation te ya munene. Oye komi mabama ino sotu wana ezate. No sotu na talaki ezate. Bon, oye ba belge batikaki misusu wana na monaki ezali mais misusu tango ba chinois be ko sala ba misala misusu ekomaki boucher. Ya wana zo sala ke soki mvula ibeti mai moye ekenda na banini ezate. Mai ezoluka place ya kokende. Place ya kokende. Bon, ekokende na bakalamu na ba makelele, mai ya makelele, banini tout ça, c'est bon bien. Mais bakalamu no sotu wana. Il faut to staka ngo ba entretien, il faut to longola ba zelo parce que kalamu e mata, mai ba zelo e mata mai ma écoulé pena bien, ezalaka pena susu bien te, ezalaka pena te. Donc et ça là que et ça la contre retour et côté bat na bandaku mai ya lukinzela bani tout ça ya ngomoni catastrophe naturelle wana et ça la maki parce que mai place au kende ezate. Bateau bazana Ipen parce que Ipen eza surtout tel bien Ipen eza ba zone moko côté monsieur za ba zone moko accidenté mais bateau place on a normalement bateau ko tonga te mais batonga. Alors ba caniveau oye ba mai ezuta likolo et accompagnera mai po ekitsango tina se ba caniveau wana mingi et seda et bukana parce que bazotonga ngona ba parpaing alors que bakoko tonga ngona ba parpaing te il faut batsango pena donc batonga pena na béton caniveau pena oya ba béton bien ferraillé après batie ba couler béton wane ko sala efficace et ko sala même ba 50 ans même 60 ans mais sikoyo bango basalaka mingi basali ba parpaing alors parpaing en tout cas au bout il y a quelques années et c'est daka tant que c'est des mai wata ngoya et pasoli et côté na bandako batu bakokufa to utu ko zwa kawana ya président sectionnaire na biso o ya IDPS o ya Île-de-France le qui na kufi moi c'est na kufi na bana 4 donc vraiment et ça nga passi na tuni mais eleka ki ndengeni na tuni Jean-Claude eleka ki ndengeni alobiono caniveau wana o basalaki caniveau bukanaki donc esedaki mai et panzani et bomi et côté na bandako ya bato et si prendre bato na ba 2h 3h du matin na ba sommeil na bango to bakufi naza na petit na moko boy to bande ko prier na ye na kisasa banako ya bien vieux faut to prier ka nga bon y a pas de problème nga naza na priaka je suis naza croyant petit wana mai côté la ki bango heureusement petit a monaki a suksaki pongine na toiture ti na 6h du matin a mataki na toiture a kimi mai parce que mai mataki ti na nini e mataki donc nous surtout wana isa ba dégâts moko oyo toko ko éviter yango toko éviter ngo ndenge nini il faut tout le ba expert oyo bako sala misala wana expert ba société zali et belé oyo ko sala be o ba sana équipement parce que travaux publics et 50 équipement moko ya makasi
il faut ba grille, il faut ba machine, ba pelle, ba tracteur, et puis les hommes aussi. Et puis les hommes aussi. Donc, toko banda ko poser ba tio na biso à partir toko banana no à partir même ya IPEN. To banana à partir ya IPEN. Il faut creuser parce que be goût oyo biso to tchaka yango même de memaka penana no quantité ya mai liboso et que boka na bakalamu après mususu ke suka na fleuve. Ba goût wana ezalaka au terme nango ezalaka ba 1 mètre quelque. 1 mètre quelque. Pour moi je me rappelle to kota rapeno zo tambola mususu pe bo mususu pe zali ezaya ba 80 cm au côté na kati au gumbami au ko bima na liboso kuna. Donc, chaque 5 mètres, il faut ezala na couvercle nango. Chaque 5 mètres. Couvercle wana, yangone et dakapona d'entretien. Au cas où est bouché, bah au côté ba pareil, caméra côté, bah tel place ça bouché, bah déboucher ces et y a ba camion, bah pomper maï, bah pomper pena maï ça ba pression à ma casse pour na ko déboucher ba nine. Donc eloko to sala yango wana. Prince Kasavu no surtout wana ezana sensema te. Barumbu bazona kisasa balingwala tout asensema ezate. Il faut nanto tia ba sensema oye ko conduire ba mai na ba nino na ba veni principal wana. Avenue principal neto ya Kasavubu ba Huilerie ba chowana ya minene. Sikoyo chaque rue, je dis bien chaque balabala, il faut en a deux tuyaux. Il y a eau pluviale, na ya isé. Eau pluviale ezali ba mayo ya ba douche. Auto sokola na ba douche. Na oyo mai ya mvula. Ezole kana ba oyo ko na ba gouttière. Et compagnie ngo muta sali regard na e et le koti na kati kuna. Après eke na batio wana auto ko tia mi balé na chaque balabala, je dis bien chaque balabala ndenge ya poto comme na ba structure ya Europe. Il y a poto pour na to éviter babiloko no surtout ba inondation no surtout même ba fosse septique wana surtout toko bossa na yango ba fosse septique eza ba système akala na ba mboka msusu oya ba ville moderne ba zaso na ba fosse septique te nesi na poto eza no surtout e le kanatio wana et près et keina centre d'épuration. Donc centre d'épuration ezali oya yembaka ba déchets no surtout aro yamba neti ya Kalamu na zona Kisasa na Lingwala pe tout ça bako ça la centre d'épuration moko ezo ba mieno surtout wana to bossa ni ba fosse septique. Donc pour na poto awa ezandengwa biso to travaillaka ndengwana na classe ba formanga ndengwana. Sikoyo, chaque balabala, deux, sikoyo, bantene, tant que tchango, bantene, ezo kota na lupangu moko. Wana sikoyo mutu ye moko, ako sala branchement na ye. Wana eza l'étate, wana eza li particulier ye moko, na chaque nini, chaque bantene, mi balé to banutiki la bango, oya o isé ya toilette, na ya eau pluviale. E kota wana, et puis ezo kende. Soki to sali ndengwana nde to zala très bien parce que ba mvula tango ezo beta na remarquer ba balabala mingi ezo mabele ezo mema mabele tango ezo mema mabele sikoyo ba balabala ekumutika na mabulu parce que accompagnement ya mai ezate na ba balabala tokotia ba caniveau moko ya mike eza ba caniveau moko to bloquant ya mike ya komema maiti na nini na ba égout principal wana eke na ba valoir ezali bacho oyo ezali place madusu to mona na ba prince to ke na ba prince o mona madusu moko boza na mo ba gris na ba gauche ou na droite ya récupérer mai no surtout ya prince o ya ninbo o ya makadam abwaki na ba égout principal o ya munene wana. Parce que tant que vous tonga nzela, tant que tonga nzela, et là liboso to bandaka na canalisation, baigou, assainissement, baigou yango nimte memaka mai ya quantité, eza ba terrasse te,
système ba terrasse il faut totika yango na kati ya ville tokozana ba terrasse ya minene ndenge te tokozaka ba terrasse moko ya mike kaka ya même 30 cm et pona ko accompagner mai eboka na ba valoir après que na ba égout mais ba terrasse ya minene wana te parce que ba terrasse wana ezape handicap pona bato et puis ba place do sa ba terrasse wana ezaba manque à gagner ezaba place oyoyo toko tia kutu ba parking ya ba voiture parce que na remarqué na Kisasa toza na système ya ba nini te ba parking ya ba bis te alo ba bis eza ba taxi bis nous surtout tellement grana ba ezoteka baka na makadam etema o etemi na droite e kuna etemi na gauche yango ezo créer ba bouchon na analyse onga na sali yango wana na sali 7 mois na Kisasa na stali biloko nous surtout wana alors ba valoir wana hier ozwa mai akitisi na kati egu elanda tango ozotonga nzela circuit ya nzela circuit pe ya begu na se circuit pe ya begu ya minene oyo pena ya minene oyo ya ba 5000 de diamètre donc ya minene pena ya minene mutako kota na kati abimi pa mususu. Moi je me rappelle quand on peut bana mike ba belge batika kango so tozo sakana ba kukulu elombe tozo kota na kati ya begu tozo bima kuna pa musuka ezaki propre yaki saleté te est-ce que tu visiter kango faut tu visiter kango ezaka propre bani tout ça pour na écoulement ya mai. Alors ba côté ba droite côté bon ça dépend ba pente ndenge ezali ndenge géomètre au pese la bino pour biso de solar na ba géomètre géomètre ko tanga sin atie piqué oyo ni na yo tant ozo poser be na yo fil d'eau na yo ezali bien moins 30 ou moins 40 ou moins nini nous surtout wana ba komaka yango tozo tanga na ba plan tant to salara tozo tanga na ba plan alors siko à partir de wana nde bo régler pena pente na bino so bo tia 2% 3% 8% pour l'écoulement ya mai kokende parce que l'assainissement c'est quoi l'assainissement zali ba tuyau na autant ozo poser yango ezo mai po eboaka côté mususu ezateke ça la contre retour wana ba yango to benga contre-pente ko zalate mai il faut écoulaka tango ozo senti mvule beti mai ezo kende ozo senti que mai ezo couler que voilà musala eza bien et puis côté na ba drain les sous ba drain to batiaka ngo ba côté net eza ba zone moko reculer net ba zone ya Kisasa ba mai bimaka mingi na base boko lekisa ba drain zali eza ba tcho moko boiza ba dusu tango mai ezoya a récupérer ekoti wana après akiko boaka ye na ba regard c'est ça yango ba bengi assainissement tango boko sala nyoso tu wana sikoyo esili bo poser begu na bino begu pona ko sikoyo ko zipa yango bazipa yango na ba nino na ba mabele moko oyo ezali traité exact c'est pas n'importe quel mabele oyo boko zipa ba assainissement wana ezali mabele moko za traité mélanger chaud ciment na moi ba caillou ya ba 0,20 0,35 ça dépend ya profondeur et puis chaque 30 cm bozo dame yango na pilonnaise vous pilonnez awa bo français awa bazawa mingi pilonner donc tozo pilonner pareil moko zali bozo pilonner bozo tchaka kaka hauteur ya 30 cm ti bo koma tina suka bo tiki sikoyo parti mususu oyo ande ba kotia sikoyo ba boaka grave ciment mais dommage na Kisasa na moni grave ciment te alors que grave ciment za matière première ya travaux publics na Kisasa na zomona bazo boaka mabele ya jaune oyo ya jaune ou ba poussière ya mabanga oyo ezalaka ya mabanga wana bazo nika ba niki ba cylindré yango après c'est ma batie goudron mais vraiment grave ciment est très important pour na ba quartier mingi na moni poto eza ma case alors que bakolongo la poto ba
machine erase yango basopi grave ciment tracteur ye ou niveleuse ye et régler quand ba compacter zone surtout ne comme stabiliser poto et vous allez sous-sauter neti ba na ba marché mingi na zo mona ezaka na ba poto ba mama zo teka na ba poto alors il faut que tu ba grave ciment wana ou grave laitier ezaba grave moko ezaka pembe ne to mona ka mingi na ba parc to tizaka mingi na ba parc ou na ba cimetière donc so bien on a c'est quand on est comme stabilisé poto et vous allez sous-sauter donc voilà et là qu'on a ngai sabino yango wana et puis bordure na remarqué na ça tozaka na ba système ba bordure akala alors que sikoyo on a poto to comme na ba granit bordure ezaka pembe wana ozomona ezaka neti mabanga moko bibriaka benga ko ba granit na neti na boulevard de 30 juin tokoko tia yango na sionaki boulevard de 30 juin vraiment boulevard kitoko eza bien taillé oyo ba belge batikela biso vraiment eza bien taillé vraiment toko tia ba bordure kitoko et puis ba barrière de sécurité ezate na remarquaki absence ba barrière de sécurité ezate ba potelé ezate ba nini msusu ba nini les arceaux c'est quoi ezali ba nini ba bibende oyoyo ba krochaka ba moto yango to benga les arceaux krochaka ba moto na sasa kuna ezate po koza na moto na yo oye ville ngo sala course ozana mwa nini na yo clé na yo otiango okangi okosali course na tango yo funguli okei ezapete bon ezokamisa ngai vraiment na sepelaki te ndenge namonaki même boulevard de 30 juin ezozala pe même inondé mai omona mai pena ezoluka place akokende alors que nous avons le fleuve à côté mai wana boboki wana fleuve mais il faut ça la canalisation que ya bien et qui ekoboka wana fleuve bato neti ya ipen parce que mai tango ezokita po ipen eza ngomba ça c'est un point haut ipen eza neti point haut soki tozosala assainissement tokobanda na ipen babandaka toujours na point haut assainissement toujours na point haut parce que tango bozosala lobi ekozalaka lobi bokei bozonga le lendemain mpo bobanda su misala mvula ekobeta mai ekoti wana lokola eza nango pante mai ebimi nango ekei kosala dégâts te yango tobandaka toujours na ba assainissement canalisation na point haut même ata makadam tant to sala ka to bana toujours na point haut beaucoup bana na point bas parce que so bo bana na point bas soki nani géomètre à se tromper ou ingénieur à se tromper na ba calcul na e beaucoup pour comme kuna pour se raccorder et gozala difficile au mona e gosala ta mususu bozana C ou bozana likolo raccordement et gozala mobulu pour na ko raccorder nzela yango to bana toujours likolo to bana na likolo tozo kitana C. Parce que dans le s'il y a un problème, il y a toujours moyen de rattrapage. Et ça, moyen de rattrapage, et ça toujours. Donc, on attend que à partir de Ipen, à partir de Ipen, bon, nous tiens, ils ont quitté côté à Delvaux. À partir de là, on a évité qu'on a ceux qui bazana Kalamu, ceux qui maïni nango ezali, banini ezali na monaka ba pente pesa mingi à partir de bo sala bassin de rétention na place na point bas il y a boluki point bas il y a quartier wana place nini ngomba et bandi na place kiti à partir on a botimo li bo sali bassin de rétention na siko botie ba tio et ko uta likolo po ekita mai kuna na se parce que mai il faut pas y passer là. Mais ce qu'ils ont passé là, ils ont créé un ravin. Ils ont créé un ravin. Na place na Kinsuka, na kenoko tala mutu. Na komi kuna côté ya Kari Grèce. Ya Kinsuka. Na komi place ango balaki singai balobi mais na boni ravin komi pembeni ndaku na bango. Alobi mais to sala ndenge nini? Ravin zali et komi pembeni ndaku puis ce moyen tout ça va travailler parce que ça demande beaucoup d'argent si autant on a taliango na seki na ebisi bango na lobby
problème na bino ils ont un petit problème mais ça demande des moyens mais bino beaucoup intervenir te o ils ont faut musala faut l'état intervenir ezo senga ni ezo senga il faut gris net ba gris moko boya 20 mètres ezo tracteur non non ezo pas ezo tracteur te pelle mini pelle disons oya muke yango to benga mini pelle a bozu chaîne a kokitsaye ti na kati ya ravin kuna tanga okitsaye na ravin a timoli après bo ferrailler pour na ko sala semelle ya protection timoli ba ferrailler yango tant ba ko ferrailler yango ba coffrer yango ba couler béton tant ba ko couler béton après ba sali voile où soit il y a 2 mètres ou il y a 3 mètres et puis voilà bien ferraillé aussi les gars totongaka bandako on a poto pour bandako siko mingi parpaing ou ba kumaka ko couler ils ont bien ferraillé en tout cas tes feuilles il y a ferraille de komoko koto moko na kati kona bibende leki pour na pesa ngo force après ba couler béton tant ba couler béton et comme ti na niveau moko o esengi ke koma o ke danger za susute à partir ya wana allez ma belé ye et remplir ti place wana et remplir place wana au moni ke zone wana comme stabiliser moyen ravin et il y a les sous ezate bandako comme protéger mais tant totongaka awana ba na bomona kaneti na ba Montpellier ça eza ba so mo accidenté Suisse nan bandako no kanti batongaka ondegini bataka ba protection wana siko kutu to komi susu na ba dal moko nini moko ezali ba nini ba mire ezali oyo bazosala déjà même à partir de usine tant bo sala fondation na bino boye kaka bo poser yango wana et continue ba ferraille wana le ba couler ba sécuriser yango ba pont mingi obozo mona ba pont mingi tant to sala ba pont ezalaka ba ce soir de utaka na ba usine ezoya kaka toujours rassembler allez to ferraille yango lisusu après ba to couler susu semelle ya béton pour la protection pour na ekanga nyonso tout tango ekanga nyonso tout après bati ko tsa goudron likolo nango après na bipandi botie ba barrière de sécurité oya bibende misusu bezala ba béton mona ba béton moko boy basi ba kulango bien et outil déjà na usine ba tsala mo ba esthétique ya bien makwanza bani tout ça boye kaka bozo poser gris na likolo ko les autres la bino bozo tia bozo poser c'est comme ça to comme na 21e siècle il faut to moderniser mboka na biso to moderniser parce que ba côté mususu nazomona batu bazo leka au moins ba mituka ezo sala neti mobulu bani tout ça parce que ba kalamu na biso il faut to tonga yango kalamu na biso il faut to tonga yango neti scène ya poto ndenge zali je me rappelle na 2003 to réflexionner qui scène oya côté ya Jaurès te réflexionner yango et puis na 16 ans bétonné mais kuna siko batia pona nini ba bateau eyaka et trafic ile kaka wana ba nini ba côté musu kuna na se ezala ngo bétonné te ezala ngo naturel mais na mipandi nango na mipandi nango nde batonga pena batia batonga pena ba béton ba nini mabanga musu na ba ciment o ezali ke ciment na soki ba tia yango po ba ciment za ba sorte belé awa na poto tozala ba ciment ba sorte belé musu ezali soko tango na mai 2-3 minutes mbamuke ekangi donc mai kutu ako percer yango te
yango batosalaka lango bapont banini passage souterrain banini tout ça. Donc à partir de wana tango bapont na biso banini na biso makelele bakalamu nyonso tu wana il faut totonga yango tango tokotonga yango na likolo wana babetone yango mais eza baterrasse bato mpe bakotia bakiti bafandi na bango wana basali mpe baterrasse à partir neti ya bongolo place namoni pont basali en tout cas esalami très bien nasepeli na misala nakendaki kovisite yango esalami très bien mais eloko ezangi siko fo koconstruire yango kala mona koconstruire yango nayaki côté ya stade moni côté ya stade so botali côté ya stade kalamu na biso eza batonga babelge batonga yango ti lelo eza intact na mabanga batonga mpe na babanga batia mire na mabanga donc na poto totongaka ndenge wana bakalamu nyonso tu fo kotonga yango bakalamu nyonso tu fo kotonga surtout tango tokotonga yango vraiment après botie ceinture ya beto eprotege yango na likolo botie baterrasse à partir neti ya bongolo wana ti na stade bakobongisa place wana ekokoma propre baterrasse pena ya bien ekozala wana ya propre mais nakomomona bato bakomobwaka bafulu ekoma neti bafulu ekoma bafulu alors que na vision oyo ngai naza nango namonaki mewe naseki na bi mais place oyo tozo néglige yango mais eza place bien oyo bato bakofandaka bazobetala bango masolo banini tout ça mpe bamama bazoteka mpe babiloko mais faut kobetone yango na likolo wana beton mpena bien ferraillé bon côté mosusu neti victoire phénomène mosusu namonaki na victoire soki ozoya mai ezotikala bamai euti neti bakote ya bamaringa kote na biso balopori surtout lopori bato bakotaka lisusu te parce que voiture ekotaka kutu te parce que terrasse wana ebima nango kutu mabele bato mosusu batonga likolo ya baterrasse basala banini na bango na likolo ya baterrasse c'est très dangereux donc gouverneur faut apekisa biloko wana ou commissaire de zone faut apekisa biloko wana parce que bozo timola bozo longola mabele na terrasse bozo nettoyer mais tant bo nettoyage bo kamata bo boaki zelo pembeni kaka camion bazo mema ngona ba pousse na seki na lobi mais non il faut acheter des camions gris ba camions gris ezali on ndenge zalaka wa kaka mutu moko aye kaka azana likolo mati azu kiti gris na ye azozwa ba salté ona azobwaka na kati après akiko bwaka ngona centre d'incinération na poubelle moko eza ya munene et puis bakebwaka na centre d'incinération wana nde yango siko nde mutu etumbaka badéchet nyonso tu wana eza badéchet domestique na badéchet médical neti mona bamama ye mota mosu mwana boti mwasi aboti basalite nyonso tu wana eza place babwakaka il faut qu'il y ait na centre d'incinération kuna nde batumbaka yango ozomona et puis il faut kosomba babalaise na remakaki babalaise en tout cas nationaki na tikala omona ata balaise moko te alors que babalaise eza nango awa eza nango ba 130 000 euros 130 000 euros bozwi balaise ya sika oyo mpena ya bien munene ya mike ezali moins que ça neti bafinisher natunaki na société oyo naosala natuni chauffeur oyo ya finisher wana oyo azomema finisher natuni ye alobi na ngai danger que vous voyez là ça coûte 180 000 euros ya sika finisher ezali oyo mpe babwaka goudron soki bosala nzela parce que avant ya kosala nzela tobandaka na terrassement bani terrassement botali potopoto place terrain yango soki eza na potopoto bolongoli potopoto botali mabele basali étude ya mabele na baingénieur bakotala baleki na bapareil ezali bamoniki ali bosali sikoyo traitement de sol ezali bamachine moko eyaka wana ezobalola mabele chaud ciment ezobalola yango ntango ezobalola yango ezobalola wana déjà biso déjà canalisation biloko to ese koti na se assainissement ese sili sikoyo bongi bobanda sikoyo phase ya kosala nzela sikoyo camion ezobalola mabele ale camion mosusu ekoya ebwaki mai ye arrose kaka azoko arrose ntango arrose cylindre ye niki lobi soko ye wana place wana ekomi lokola basopaki beton
parce que béton ezali beaucoup banosala yango mais ça prend du temps pour bosser ça neti ba 200 km 300 km et vous savez même mikolo belé alors que grave ciment au camion mo étalé par jour en tout cas machine ko étalé autre nazolo ba ni même ça tout ça là vraiment par jour même à ça même 10 km hein? Même 10 km il y a ko étalé kaka parce que nivelez mutakoy a étalé mutute yo za na kati kuna ba nivelez siko ezali ezana ba laser ezana ordinateur ba nitu o régler kaka pente na yo ndenge nini lingo régler o régler ni na yo o mati pas o régler papa o banokine ya azolanda tu peux faire 10 km 12 km mais ko couler béton beaucoup ça là 10 km était donc voilà un peu analyse nanga na sala ki yango wana prochaine fois na ko komengo na sala projet ya canalisation ndenge to ko sala banina ba tio to ko tsana kati mais ba tio to ko tsana kati faut ba tio ya béton et puis ba côté ya canal ya mike to tia ba béton ba ligne ya PVC en tout tia ba PVC na lo sabino moi image moko oyo busalonga na salaki ya bondi ti na nino na ti na hôpital ya Montfermeil et qui service na ngai na ndenge to salaki canalisation wana et puis na ba monter ba fibre optique ba ni tout pona ba nini pona ba caméra et puis na nino yo ba réseaux sociaux pona ba nini tout ça pona ba nini ba réseaux sociaux ba ni tout ça donc beaucoup mon nango to côté la bino yango ya qui service nga na salaki na yambaki bana ba étudiant ba yaki ba msusu alinga sala classe ya ingénieur a sala classe ingénieur et pratique pas na ngai ba msusu akoma chef de chantier pratique ba tindi pas na ba msusu maçon attaque maçon BTP aye pas na ngai parce que biso nga na sala ka tout ezala maçonnerie ezala nini tout ferrailleur ezala ajustage tout na sala kango ba ingénieur surtout ya travaux publics na zana ba casses nango na sala ba formation na zana ngo donc ba jeune na biso bazana mboka et belé bazana to ma ndeve belé soué na ya usana na kisasa na former ba jeune wana oyo a remis manger yo ko sala soudeur yo ko sala maçon yo ko sala soudeur ajusteur donc tozana confrère tozana ba besoin ba corps d'état no surtout wana pour na tout mboka donc en tant qu'expert il y a assainissement construction des routes na Sukiwana sikoyo bon les paroles s'envolent hein, mais les écrits restent na kokoma ba écrit projet na ko tindango na ko kendikuna na ko tiki na présidence so inga mo pela yeki sasa na ko memango pe na niveau ya présidence voilà ngai na Sukiwana eloko ne boko retenir oyo ezali que il faut créer réseau ya sika oyo komema ba mai réseau ya sika ba égout ya sika oyo komema quantité ya mai pour éviter ba inondation et puis to tika kotonga ba terrasse mingi na ba cité yango zo memela biso ba maladie ba malaria tout ça se passe en bas nous surtout ba connexion surtout les garana on a c'est tout et c'est connecté na chaque mapango mai zo kota kona na c'est bon ngana na Sukiwana parce que télévision pesa ngonga loko les coquilles na Sukiwana na souhaité bino susu ba bonne fête ba ni tout ça na souhaité ba tunanga IDPS ba bonne fête oyo bazalaka awa na oyo bazana Kinshasa kala mingi te soki nzamba lingi na zoya tokomonana merci. Bino moko boiti kolanda ndeko na biso Dikoko Mayanga oyo azali membre ya IDPS France ba conseil oyo ya pesi biso parce que azali na kati ya domaine wana esalaki pasi na mawana motema alobaki boiti kolanda ye ndenga lobi tokoki ko éviter oyo yelaki biso a pesi ba conseil na ye en tant que expert na masolo oyo ya bâtiment assainissement donc nakanisi bolandi yango bino nyonso tout na bokebi. Lelo ezalaki kaka édition spéciale oyo to tenaki Dikoko aloba concernant oyo yelaki biso parce que to profiter na expérience na ye azali nango na niveau ya masolo oyo asalaka musala na ye
awa nakati ya France. Donc toko se retrouver na bino dans le plus bref délai pour na 5 minutes au nabino bomesana ya la musique na 5 minutes normale. Donc merci na ba o balandi biso, merci na fidélité na bino. Donc ndenka na lobi tokokuta na bino dans 24 heures pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. On doit mettre sur le pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamba ko pona au salaire au yuyo aux amona mai nanga c'est vrai to tanga na yo du ventre. Clever!